nde bozala ki wana oui babiloko bayelaki yo bayelaki totake mission ba pour shomi biloko bayelaki ya mettre Maurice toujours bayelaki ya biloko moko bilamba olata kwa direct forme bilamba bayelaki yo oyo lelo oyo shomi akitina ngona Kishasa ezaki bilamba na ozo confirmer basaki pena ba na ndwile febe la ngambombe ba elanga basaki ba bilamba dona koma tema na bilamba belé et na kindaki na ndambu etikalaki yango na chemin kende na ngo frère na ngaki na ngo kini bon ngape na tikaki yango donc c'est plus que non alors on confirme biso na bilamba chemin kitaki na ngo ezaki bilamba na tango yo kimi chemin tikaki chemin pas ezaki bilamba na mais oh ya kitaki na ngo kini ezaki yo te na lobi boy naza na ba bagage belé OK na kina en fait pourtant on doit que moi ezaki na ba difficulté pe ezaki na ba difficulté que ba te belé ba ya quitté et bien nous chance à roya et peut te voir à Lyon lui est encore à Paris et bateau tout au bord presque tout à trop Paris Belgique tu vois un peu dans la Suisse dans Londres mais Lyon est à base P donc non coquille mango c'est trop dire netinga bonagi de boxe Fabrice a passé un boxe c'est une phrase faut ça la paix ma comme non donc il peut pas se mériter rotique à la paix à prendre ça qui musala et mais ça peut c'est déjà boxe ma bémor à prendre la paix papa d'avant kende mais c'est là qu'il faut d'abord kim c'est les papa audio na ici papa limbi sanga nazara mwana limbi sanga po peut c'est un boxe on a sali yo Sony ya Sony parce qu'il y a un boki na pototé mais oui comme limbi sanga non hier répondait non, mais répondez à personne qui dit vous bénisse vos malhonnêtetés. Donc c'est comme ça, mais affronter qui papa n'a pas en fait la musique n'a pas pays à Congo et bien ma comme qui va porter ça vraiment sauter des membres combattants phénomène combattant des comment membres ça vraiment sauter dans la tête donc bah paye ils a rappelé sauter dans la guité qui vous bête na bien et puis que vous bénéficiez il faut na boire comme na moko boy aux endroits na bois qui n'a par exemple Gires Peugeot et ceux qui aiment na bois qui n'a Fleury Mignon na bois qui junior c'est que Grand Paris à Keila Cavalli et aiment na bois ça là qui est le roi appelé les qui base ne total qui ba tout ba monique nous sommes là na potango poto pe na ye mais ndenge pe na to ebeli poto ezala ke so yé aux senti que ba noko ba nini za qui vraiment des alate voilà Lyon na Lyon d'accord donc c'était comme ça. Donc on dit ça là que bolo ba que peut-être que bozo ba décision au bozu lelo. Ambiance sur Paris, ambiance à Londres, ambiance sur votre chaîne qui est Sans Microbe TV, qui est Elenga Congo ainsi que Time TV. Ne pas oublier aussi Globalité Moscou, Global Moscou et à Maître Kachina. Très ravi de vous savoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette belle émission qui est le Goût du Beau. Le Goût du Beau, ça reçoit pour vous les artistes, musiciens, peintres, art plastique on est yambela rabino elengi na biso ezalaka soto yebi ke bino boza scotché na banda ku bovandi leto sala musala oyo merci na bino ba boza na biso merci na yo Matope le journaliste éléphant ba bibongo kilo ya presse na biso merci na yo Jazz Kavulu merci na yo Tom Silimière Ours Blanc Junior Lissasi tout ça bon on a de biso T10 to yambeli bino l'artiste musicien moko ya ba musicien ya ekolo na ngai bato ba défendre na drapeau na nga to lobito yambaye kati na biso kati na kolope l'artiste musicien phraseologie to ye to ka ba phrase nini ya sala ba phrase nini ya pesa ba phrase nini ezana mito bato et puis to lobela ye pourquoi kimaki to na douceur parce que
ezelo moko bozo betana mitwa bato. Merci na bino bayibolinga biso. Nazanga mongote na T10 10 match na bien attaquant. Boni T10. Merci Patrick, merci na badno soanda biso na Elengia Congo TV pe na Team TV pe na Sa Microbe TV na Globalité Moscou et Papa Trésor Kachina. Merci na Velanga Evan Tumba na Verse. Merci na Pichu na Amado ya Emedo. Merci na yo Nadia Mpaka Tom Silimer, Lumière de Paris, Junior Lissasi Ours Blanc. Merci na bino nyonso, merci na bino nyonso tout bolanda biso lelo toza to ambi artiste na bino phrase o zala ke pas Fabregas maestro. O lelo batika na poto. Occasion pe lelo to nto pesa micro ameka ko pesa biso. Pourquoi atikala ki na poto? Pourquoi atikala na France to meka oyeba nini oyo ko ya une information parce que to qui déjà en bébé à si qu'ils allaient déjà na part na Patrick Massidi. Merci beaucoup. T10 10 match phraseologie. Bonne santé. Très bien. Quand des bozomona na batu bala na biso na ba palin. Donc na site kitoko boye, hein? Elengia Congo. Sa Microbe TV. Sa Microbe TV donc. Time TV. Time TV. Voilà. Donc merci beaucoup batu bala na biso na ba palin, batu tout ba yebaki phraseologie. Na peut ba éviter ba découvrir phraseologie na Elengia Congo lisusu na ndenga mikili. Donc c'est ça. Phraseologie, bonne santé, bonne Paris, tout banana retourner na ba bonne année na yopé. Non mais pareillement merci na binopé ba bonne année quand les alaka. Et phraseologie ozomona déjà kimia. Hein, Jozo Tchad va disparaître boy donc. Ozomona déjà koseka quoi donc. Quand les alaka. Voilà. Pona koya tozoya kaka parce que phraseologie ça na moi beaucoup ya kofongola pona ye. Phraseologie c'est to bito le beta na moi les solo. Ndeni voyage na bino koya nango d'abord na poteleka comment? Non mais les cas est bien. Et les gars est bien, nzamba psala grâce et zana ba vie na biso ba kokobar na biso ya bandenga bandule ba vena sur le ka ba quadra koraman ba ba ya kipete. Ba koko na biso ranson pe ba kité mais nzamba pesa biso grâce to ye pe na poto donc c'est ça. Mais tant qu'on commis poto d'abord, tout le ballon koya to baneno na ko préparatif mais koya no ce qu'on a kata poto tant qu'on commis na poto esprit nini phraseologie comme on a kata poto tant qu'on en fait poto za gindo ki na mo boy so ye folie gindo yoana poto en fait bino ba poto ouais c'est-à-dire so ye na poto fo comme na olia mo gindo ki mo boy en fait on raison ba kinte aza mboka batambola mbang okolinga sheki na nzela pamba te okolinge boye ala be couter mbang embo kutana mwa métro na ma resto o mutu mutana décision na edon na kintu ya kamdo tambola ne malemba zo raisonner parce que eza mutu mbang wa kende boulot kende likam na fait na komo na ye omona makanga mususu na kata poto on a découvrir ba réalité mususu na mona ke poto pesa facilité mbongo ko rater ba noko bakindaka ba kayu donc en fait ba bazoluka en fait mais ça na ba avantage na poto et c'est ça. Voilà. Ah, phraseologie que te disais quand mon pena s'appelle Moutaye, m'a comprendre avant. Si comprend. Poto, poto phraseologie merci nayo parce que c'est biso comme moi piste kota yo mais ah to solo libyen. Les gars to lo barage journaliste à la moi ba master troté. To ka bonati. Mais c'est pas to ka bonia te dis malobombo kayo. Non, avant to ka bonana na autour na phrase félicitations non parce que na okabilo no mo belé et pas ya maestro Fabregas. Merci. Maintenant aussi avant na toutes nos questions bat bola na biso na lenga Congo Sa Microbe TV pe na Team TV na Globalité Moscou tarato balando tina Moscou beta machine bana Moscou oko zongi sabatu te biloko yo beta na et pas Fabregas bandana boya ba chéri na koma ko boma mbongo soki na yoki mwa mposa na kendaka kula na paka juma lokola papile wa lokolo fambila suka lokolo ya pembe tala petio monini ni tala ye nzoto pete santé ya salade uzalaka ligangu na yese le passé mama kidi ula jalembi ezo senga mbota likasu pri ale biloka novelas pose silate batu batala ka novelas bazaliao webi chui webi Catalina webi Fatma Goul siko na li bango ndele ndoba ah on a poto siko se ba boyo na hiver j'ai froid j'ai mal au cœur. Merci Toko Marana merci félicitations est-ce que les logo on va expliquer votre balon na biso na lenga Congo tango yokaki tango na kin na kati orchestre na bino Villanova
que comme on est bimi parmi bateau bazo kende poto et c'est ngoni oyokaki. Ah bon, ya potongo poto za poto ya mikili oyo ga mikili wana po muto uta poto soka ina kinya ba poto tabaka mikili aba venanga tout donc ba Claude Tembe ba tanga ba venanga so ba yina ba kinya ba ka mikili so mikili wana biso lula bango siko yo yango donc et ça la plaisir ezaki plaisir donc ya koyoka ke oza na liste en fait koyeba te po na kende na ambassade et ba salinga neza na ambassade o chemisapi o piano ne boba piano o chemisapi et oyebi ko kende pe kombo pe bimi visé bimi après ndenge komi le pe na mikili donc eza ba grâce et pe pote tanga mela motu tuté oza pe na mbongo na fayi me pote ya yo pété mais eza grâce le pe phraseologie na kata mikili ngana tala bino pe na kinia tala be mission na bino na kini na otala po ngana moi trop net atala bino parce que l'autre voit na bino donc eza ba grâce donc c'est ça. Merci phrase eza grâce ne na poto bozo orchestre bozo belé mais ba ponio eza donc savoir non na musala o présenté par artiste non yango lelo za na poto est-ce que lelo ko yebisa biso que non ne Patrick là-bas il faut to chiter comme maman essentiel est-ce que comment on a lelo kotika no na poto o déstabiliser Fabregas. Non, on a déstabilisé papa tiens mais ça za père mais ça za des trop déjà icône déjà salama bébélé en fait mais ça vous a rappelé poto mo abeta ba showgaze na epé mo quoi abeti ben nous babini tozaki na epé kana poto ke ndo sa showgaze na Suède bat ba ye babini Villanova modu to ko za pété mais ça Fabregas a cassé makamne donc maramuto comme ça mamanzambe si tu vends des c'est dit c'est pas biso to eba écouter que tu vends qu'un jour bo nzamba eba ike na 2021 na décembre c'est le 3 décembre phrase fois qui poto akoma ekoma pena nde ekomi bo ngana en fait to faut c'est nzambe te eza ndenge nzamba créer la qui eba ike sala maboy donc nani le batin nzamba ebi ke sala mabomo mais ngana ozonga kaka na bi ko pesi Fabregas passe non en fait pas si wana zolo ba wana eza rola mwana mwa za ndako na bango abimi ala ki papa bango te pas eza là mais pas si pesilaka pas sila nango et sila na ebi mais soza papa za mutima munene ayebi biso pe en fait ndinga za bina za reconnaissance pa mais sofabo so to vandi beza pe grâce na e pas accepter ngana ke ce n'est pas ngando boka na papa chéri azara na sala ba tese na papa chéri ngam na boka tijan tabayango forcer munoko ko panzana to ko simbana ezala ne na ngajant ande ezali gande ezalaka te mais ko pesa biso na maguna ngo non mais ya couleur nango ndingo yo badanga détail quoi te couleur nango na cri te couleur ezelo wa mususu batu mususu baza awa ba découvrir que yo lelo ndo beta papa chéri mais ba tu faut ba comprendre ngana sala tese na papa chéri na Sainte-Anne wana ba série pe na ba no Fuji baza ba Juda Ngenge ba Bram ba Eric Mente wana pe na ba vie nanga aux enfants donc phraseologie dans l'ingana que nous nous mandambo côté na nous moi privé moi privé non aux hommes on a communiqué aza bumbu bandal oui d'accord mais nani d'abord appelle ça comme gouana qui a affronté moi musique pour musique ils ont na bandenge nango non mais ngai déjà na botama na bi na bina fort na bina fort na luketu mo électrique na gida ata solito en fait un oko la babe nga comme na gigi ya palin gigi na be nga gigi star pour ata to ke fête toi famille ata bo bina sans nga na kotika na piste il faut ba tout pena ba tikena na piste mais na ko ma so fête moi famille fa filer nga makasi ya bi ngende to keboye to rien na zona saki ya mbongo moi luketu mabe donc na ki soki bilo aburompela wana so itimata mo Titanic bilo wana ko longola pena bo vandi na ngo ya liboso mabe aki pena so na feti eza makamsusu sira ba loi wana so ko na feti ezaki pena dega et rozokolo senti ko zana eloko mo kati na yo après na yo comprendre que ba mo comprendre mo so koti du kikoso wana bandinga bakina kikoso na fo umela na kikoso dega fo yemba ba grâce yo mi kango de boka ngomaki zaki na bongo ba comprendre que ya za na eloko ngo donc c'était comme ça après nzamba sema kamna voilà c'était comme ça nzamba sali makamuna yo komi oyo komi oui c'est-à-dire que tant on komi pepe Fabregas et lora liboso fo bimisa oyo bo mwana ba komisela ka yo opo yebo maîtriser bien to loba qu'est-ce que tu poses moi question sur ça
tant yo komi pas Fabregas danse ni yo pesara ya makasi pas Fabregas danse na pesa liboso na bokela ke Fabregas aboya ko linga chinoise no kita ko bota Jackie abi o liga muninyo a motema ba congolais sanduka makambo ebele kolo nzambe atiko se ya vida finika motema na tolo ayebaki tina tolo Fabregas na betela tolo après na bango banana boya ba chéri na mo bomba mbongo vous en prenez après succès mais c'est ça wana skoti na yebongo déjà ba ya ba boaka déjà ba ya mado mais tasko ba boaka mado mais yo ye na bandenge no mo boy en fait pas mon eke ya na mo loko mo katina y danse c'était comme ça mais on a tourné d'abord danse est-ce qu'on peut s'appeler moi danse parce que en fait déjà Christ on peut ça danse en fait lokolo palalala lokolo ya pembe banana boya ba en fait c'est ça si vous payez la danse après tala y nzoto pété après wana biloko novela la danse du roulage ba biloko wana tunga mona ki na ba danse nanga ni ne bimisara phraseologie na biso na musique wana tant qu'on pas Fabregas ni bimisa ye moi vandi balobi pena ki moi des appels ya poto ebimi non en fait na boraki wana po générique aliboso na salaki na côté de album esili mais tellement maestro moni Joe azana ba cri moko azana ba cri photo c'est les générique Azana ba cri donc ngana 803 cri na boka ngana ba cri 803 cri au salaire de combien ata ba 15 sur na kabi ata ba 15 donc sur donc, 800 sur 800 au salaire ba 15 au salaire 15 Toms lumière de Paris na pesi mbote jomo ya pembe donc na saliga na ça ba 17 so na ko pesa ba crème sous 20 na ça ba 22 donc c'est ça. C'est-à-dire sur 22 au besoin 800 803 cris. 803 cris. Pour on l'a 22 10 ça vous Kage muto passe. N'est pas que ça réponse. Voilà. Merci beaucoup Nayo phrasologie. Oui. Mais lelo toloba. Phrase dans le monde de la musique. Toloba on peut-être connu un peu connu non. Oui. Phrase à Ebani. Merci. Na ba phrase o nini o salaka ba ozo identité wana ya phrase. Pour phrase ils ont composé de 3 bords. Si. Ton lingalo be appelé 3 bords te pojo mato pour lingango te. De trop eloko. Vie na ngai. Bato pour lingango te parce que nino salaki ke ba zo pena ke ba mona yo ba peso phrase. Pour phrase ça pena nyonso. Sujet. Nyonso ce qu'on a ça mélange makambo wana on ba benga phrasologie. Nini yo salaka ba bengolo phrasologie. Non mais en fait na yaki na ba cri tellement na boka ba cri belé et na ina cri moko na zo boka. Ale kwenda maya kusa malumbu to bina ka bidenda mama na bana linga kambiasa le denda yo moko na ngate ale sili bindi boloke musique yo phrase. Et ben nous avons bon mais Fabregas habité pour nga papa chéri bando be nga liaka na base papa chéri be nga yé déjà côté liaka na base ache base na na wengi parce que na yebisi maestro Fabregas ke nga komo na nga pe liaka na habité yo kribana no krimo zo boka les sili bindi boloke musique phrase abi mais phrase non parce que la phrase moto ça n'a pas plan ça qui bongo après les le penatika na phrase en dans de ton vrai nom oui. De ton vrai nom comme on de ton vrai nom comme on a yo moko papa na maman ya beauté non mais Guigui moi mon prénom Guigui na bon voilà Guigui mon bandal bumbu mélange bandal de sali boye bumbu de sou mabele bumbu mabele voilà 10 non passer message ouais tout na to sauter moi trop avant comme pas Fabregas ça bien les pas papa chéri na ripi papa popi et là on est ça là papa popi JDT OK et là on est ça là qui et pas JDT et pas papa chéri au bimate non mais en fait pas papa chéri surtout pas papa chéri na bimate parce que tu l'album pe bimite on a ça les 3 ans na 3 ans na longue na pas maïs Fab on a bossé sur 3 albums 3 ans na BCBG papa chéri c'est nga na kota ki ba préparer bal des matchs na longue pe ba préparer ka bal des matchs na ye pas Fabregas na ko boka ti le pe prêtre na musique album te on a ba stratégie na 3 ans on n'est pas JB piano tika ba cri ya on a ebisio ti janta ba yango forcément no ko panzana to ko simbana on a vu na janta misine na yogi posa ko sala ya suvaye mama sonda ma blo na sa kaluka wana ve na ngaja biso pour ngala mais on préciser d'abord wana za cri na yoto kaluka te en fait babiloko en fait des inspirations mais ils a babiloko ya suv ngaza ka wana ya suvaye ya na sonda ma eza ya phrasologie
to eza ya kaluka. Et kaluka ça veut dire quoi? Kaluka eza eloko mo bando mama na kaluka. Wana eza bilo ba yaka. Ya ça ndama. Moi so côté ponga na ndo côté mo ba kaluka. Okendo ki mamba on a 80 jours et mo bet no makolo koti kaluka. Moi so koti kaluka pour que 80 jours faut le kakitambo au bar kota o le kakitambo cimetière à pour mati 80 jours. Parce qu'on a dagi pena ba massa na kaluka luka ba chini ya swana. Ya zamo na kaluka. Aux hommes en tout coup t'en as na kaluka t'en as ba terrain sur dans qui panza va na kaluka. Donc c'était comme ça. Voilà, je le dis comme une poto. To beti moi histoire moi synthèse kaka pour de réveiller moi bateau. Oh bébé pena fragologie wana te ba ebagi fragologie. Pas à la lelo phrase a utakape moi de gauche à droite. Oui. Maintenant que le mot betinga lobi ya Jackie. Pas Jackie oboka crédit. Pas Jackie pena ya Jackie ana kotaki na bande ko ça na bande ko interpréter trop. Jackie pe er tento ça album et na ero lo mwana mais dans la zone, c'est qu'il pas 3 ans ou 4 ans à Jackie. 3 ans à Jackie. Il a dit que RIA Jackie a trop pote soit il a d'abord rendé babilo les marquis, vous comprenez. Donc maintenant on l'a Bilo Rabil. Bilo Rabil. Donc il y a un peu panzanga peu sous donc babilo Rabil na le boire rendé yango. Après ça dit que to bando ça la intro mon botengo to bando ça là et ndé ça pe na longwe na boire pe da to ça dit pe ba témoin na studio mo na et pas tamba na Delvo to gende ça ba studio to ça les ba témoin après ba témoin na les mines na okende na ok na soutenir na vanda na après mamba papa chéri goya mais na dagi na papa JDT mo lopo parce que on a salon non tu ando répéter na ngomba kikusa ndiza wapi so ngomba kikusa non quand to beta mais biso na dagi ni pen moi na ba pen wana so kitna ba seku na pa ngomba kikusa na bosete pa kota ba benga kota métro on météo voilà météo et météo dans musique mon panzi mais ngoma ikusi ça ko na wenza ipen wana d'accord et ala veni mo so kititi na sekuna so kititi na sekuna be ngoma ikusi yaki na terrasse mo tondo répéter wana après on doit répéter na Dilandos na limité na première après wana to yena ba Kasavubu on intéressant quoi pas Fabregas non ezaki na petit na bébé Bouchou na pesi mbote parce que yé aza petit na yo bébé Bouchou chanteur na biso wana dernier fils yetiko to kangama ne babalabala d'accord na bandal ya na tongo na bandal ya rasko na tongo to yembara na ye pour ba grand frère na ye ba masananga en général 10 azapi na Paris nde sala kike esinga vi neni yoka papa chéri pe disque bimaraté hein ya kana papa nani pa maestro Fabro ozono makambo boka na yo déjà yemta pesanga pena guana okende kuna d'accord guana bon to beta histoire te parce que ça la venant moi Bible c'est côté biso moi Bible parce que les lots en poto déjà to ba dans on a 10 ba question to déjà na liboso ba sélectionner phrasologie parce que to ba ke to signaler na ba yo balingaka phrasologie na bango wana phrasologie moi na bandal mutu mo kalinga moi forme moi trop déjà na orchestre ba no bengo neti moi image pe à Fabregas po yepe si Fabregas aba no zo pe idéologie passer léo OK non neti moi bongo passer le scrap tel père tel fils ça m'a bêté donc voilà yo po ye lisusuka pèse Sambia bi marambo donc Flori Mignon Basket Total Johnny Kassa BBC Lukamba maman na Kenny maman na Curtis Rodlin Boyenga ya linga boy donc merci voilà oui un esprit assez le scrap au quotidien ngombe donc Fabregas a coûté na yo nayebi ke ezalaki déjà oyo ezalaki wana po tozonga soute na nsima me basélectionne sikoyo babete phrasologie fa ya mikili déjà message wana d'abord ozwaki ondeni n'esprit nini lokutela non mais parce que père nanga yebaki ke phrasologie aza na savoir aza humble jomo apalpitaka te likambo kwa nga azalaka mpe bavoyage mosusu bameminga te ngam na bwaki na générique me bameminga te batiki nga combien de voyages otikala non mais na yebi sous nombre te mais nazwaki ma quelque voyage pe na ndoki te moi apena ke bati nga ba memi ka mso mutu moko to ba memi na bango pe normal mais ce que elo esalaki bien parce que en fait ayebi ke même moral ba voyager so ba ye na même moral ba okutanga déjà na ocha ba pièce na nga na mbela da ba sapo de pas les sur les fundi na rana ba prêtre ponga ils en ont ba palais que déjà aux bandal les amamba propre déjà na ba massa na ba na poto chez banga msu ba na deep de ko na poto donc biloko eza donc so nena ki rep so na yawa ata yo boaki no mais so nga na ye no na boaki te mais o mona rara
bandal kaka sala bandal linga bon bandal sola on est que bandal moko sala donc c'était comme ça. Marco Chabani Olivier était là donc Ogi Confort on appelle si bon beauté donc ils allaient ka bon après si ndé pe komi quoi voilà au komi na poto phrasologie ba beteli biso li solo que tant au komi na poto ya liboso ya kokima zaki masana yo nan ya liboso kokima to ko 19 mètres alors beli biso animateur na bino ndeko no confrère no bosala ne elo moko ezalaki master nani comment ça sonne Chomi Nangweri. Est-ce que vous confirmez les biso que lelo tant bo komi na poto mutali boso ki mezaki parce que zala ki wana non mais en fait biso to komi na deuxième tour biso komi na deuxième tour et na deuxième tour to komi to zaki na to komaki to vandi ba to vandi na McDo to vandi nga sapo de pas les autres déjà et autant en aéroport na chida ba mochino na nga et je m'y peux ba ko tale venemo ko tale wana mais Maître Maurice a l'air biso. D'accord. Maître Maurice a l'air biso to vandi ne to de tolia, Maître Maurice a sombi biloko to zolia to sola to se kande zala kaka. Et sali siko ke Joana bikata mutuka a Joana mutashomi wana. Ah masa na yona da. Vena epe na yaki wana bitin. To go landana te mutuka mususu eme mabansu ngame mana ba shomi to keni na bango. Ko Maître Maurice a boy abiyo mema washimbo kende ni soto kende poto ke biso nyaso. Nde sala ike to longwe wana to ke na hotel mususu donc to longwe na Roissy to longwe na aéroport to kumbani biso tu na mutuka Joana ngai chemin Maître Maurice to ke ti na flat esika bande ko musu ba mikomelaki d'accord ko biso ko magi ba équipe musu yaki na butu équipe musu yaki na moi biso to yisiko na tongo ya oyelandaki siko esali ke na Joana landi su wana to ebike ya muta chemin esali siko Joana susu alobi azo cheminde a question de téléphone. Voilà na jour suivant. T'es quand jour quand tu comme il ah d'accord. Et il y a un azo chemin question de téléphone. Ne Maître Maurice a monnier suspect. Nde abiyo ko mi se bo nde ni yo ide ni oza na ngonda ndo ba chemo wa fe wana. Nde ni depuis kuno kanga maka me machemi bo. Nde yango sala bongo. Après Joana ba tindiki pa Maître Maurice. Après Joana kena épée après normal deuxième tour à tout qu'est-ce lien merci de mon denga beti li sola Maître Maurice Maître Maurice nazo ta émission na Maître Maurice ana kin na sola na poto poto za na émission ba émission no sozo le kana poto surtout na kin ba bi ki Maître Maurice est-ce qu'on confirme est-ce que ça Maître Maurice mutaki mizibino ngai Maître Maurice ki msingata Maître Maurice ki msande ngai na mukolo ngai Maître Maurice a essayé qui mandeni ngamo so na ba idée na ba idée na Maître Maurice a fait singa idée moté donc on a bina mambo wana te ai na sagi makamna ngana ndenge na yom to quoi na deuxième niveau deuxième niveau za yote faut expliquer son à sauter à deuxième niveau na mon ebe mta sauter à deuxième niveau te voilà c'est yo à deuxième niveau te bon pas de souci est-ce que est-ce que c'est vrai que nde bozala ki wana oui babiloko bayela ki yo bayela ki totake mission ba pour Chomi biloko bayela ki Maître Maurice toujours bayela ko biloko mo bilamba olata kwa poto direct forme bilamba bayela ki yo oyo lelo oyo Chomi akitina ona Kishasa ezaki bilamba na ozo confirmer ngo te en fait au moni air to pumbwara air so ngosa likambo romema bagage tout ça va pumbwa na deuxième niveau et ko pumbwa ça veut dire okende et alors kini tana ba terme belé ko okende vous en prendre ba mema ba plan tout ngana moto da na yaki da bilambela na aéroport na ko mena ba bagage ata ba 3 valises déjà aéroport vous en na air to zagi da to kumi da na ba flat to ti ba ndule ngako ba bilamba mso la na ba ndule ba saki pena ba na ndule febe la ngambo be la ngaba saki ba bilamba donc na kuma tema na bilambe belé et na kendaki na ndambu tikalaki yango na chemin kende na ngo frère na ngaki na ngo kini bon ngape na tikaki yango donc c'est plus que non alors on confirme biso na bilambo chemin kitaki na ngo ezaki bilamba na tango yo kimi chemin tikaki chemin pas ezaki bilamba na mais oh hier kitaki na ngo kini ezaki yo te na lobi boy naza na ba bagage belé na kena mususu te mususu etikaki na chemin la chambre moko donc akina nango. Ok, donc tu as confirmé que Maître Maurice
donc tu conclure place wana Elenga Congo TV. Question na monsieur est-ce que vous expliquer biso te ndenge salaki bo tika Fabregas explication moi claire yo kimaki na tanini yo na tani olaina on na chambre moko te nga na novembre na ndola na chomi ezaki na beti pe ndule na sisi nde na yaki nde na kendaki parce que oh tu es comme le zanza même taibaki comme aboy père to marché va monter donc to kota mamsute nzambe nem taibaki type na comme le longa mona e baraté tine pe marambo comme boye donc la tika nyos na babo nzambe donc c'est ça phraseologie osa plus na synthèse parce que tu as besoin de la synthèse trop tu as besoin ba yoka qu'est-ce qui s'est passé tant beaucoup mis na botel ni ne salaki que toi bossi sindule bokima ezaki nini que plan moko bo préparer quand bino tout orchestre mobimato ezalaki mutu na mutu ozwa décision na parna non ezalaki pas même kutu ya ko préparer biso tout mais ezalaki am so bovanda na chambre na ya boyben ke ya bike bike ngapa na bet nga bandule petro mais nga na obule na mo bule na makamsusu même si boso na msina masana bolala na chambre moko na mo passer makamsusu biso peto boki dana bakini wana tout mo bule pe makamsusu zipe dok mo kitano pekini ozo point ba idée quand des alaka après ndenge commis mais ils ont abattu musupe ba traiter que maître Maurice Nazaki en tête nango na habité na ba otala yo message nous ko lancer d'abord par rapport à maître Maurice peut-être aussi sentir peu dans insécurité mo bo pas Fabregas que les lo yo ba traiter ndaki misibino na habité message nous ko lancer d'abord ba terrain maître Maurice non ngo ko dater parce que maître Maurice ana makamunaye c'est-à-dire ça makamunaye ou ya ina leader netinga boy ayebi nanga teke en fait nga maître Maurice atikale ko bien nga te sanga kena kimiso parce que même si ça éviter muninga msusu me nga na yebite donc na rolo ba marambo nga na yebite donc na yebi ke ngai maître Maurice abenga nga teke o phrase na kimiso te parce que na yebite mso abenga ka mutu dans moi na ba rolo ba marambo nga na yebite ezati bandal diplomatie makamboze belé na kachozo peut-être ko zoboya pe rolo ba est-ce que lelo tombo komaki na poto toloba ke il y a belé à biloko au palais que bozela to bozwa ezalaki la plupart ezalaki Fabregas c'était mta rassurer ki bino sécurité na bino na kata poto yango esalaki ke bokima to ezalaki ne ba mettre ne ba no lingaka ba calmer bino par rapport à morale non ba mettre ba calmer bisoté en fait pourtant tu as que des mois ezalaki na ba difficulté pe ezalaki na ba difficulté que ba te belé ba ya quitter et bino bozo chance roya et peut-être ouvrir na Lyon lui ezalaka à Paris. Et tout au bord, presque tout à trop Paris, Belgique, tu vois un peu, là la Suisse, là Londres, mais Lyon est à base P. Donc, des salariés qui le roi appelle les qui base, des total qui tout va moniquer. Nous sommes là, na potango poto penaye mais n'engue penato ebeli poto ezala ke so yé aux senti que ba noko ba nini zaki vraiment des alate. Voilà Lyon. Voilà na Lyon. D'accord. Donc c'était comme ça. Donc on est salé que bolo ba que peut-être que bozo ba décision au bozu lelo kokima wana. Non, kokima go c'est trop dire. Netinga bonagi da boxe, Fabregas a pesa nga boxe, c'est nga phrase faut ça la pe makam non. Donc nga ipena so na mérite rotika la pe a pona saki musala et mais ça pesa nga déjà boxe ma be mo ka pona la pe papa da vana kende. Mais c'est là que faut. D'abord kim. C'est le papa audio na ici papa limbi sanga. Nazara mwana limbi sanga po. Pesa nga box o na sali yo Sony ya Sony parce que nga na boki mana potote mais oui comme ilimbisanga non hier répondait il non mais répondait nga personne qui Dieu vous bénisse vraiment l'honnêteté donc c'est comme ça mais affronter qui papa na nga na essayer papa excusez nga pour na mwana na yo oui comme ilimbisanga parce que nga na déjà boxé pesa nga déjà box mabeka pour na bimi na ndako na laki yote. Mais nous avons senti que je n'ai pas beaucoup. On a vu, tant il y a Benga, il y a Benga invité, mais c'est l'audio. On a mon message payé. Merci. Le besoin à poto, botikale, projet zanine, besoin ça non mais on a continué le projet. On a mis tout dans le studio, on a mis des vidéos sur Tambola dans les réseaux sociaux. On a mis des kilo. Donc on est ensemble. Joël Sainté, Bazawana,
Ike Impact, baza wana moto gashi, ba kene na mbonda banato, ba Zulu, ba Brassa, ba petite sœur na biso ba Philo, ba Christelle. Et tout ça, il y a un mot qui là pour tout ce pays, ça qui va mélomane la bonne musique. Au bazol, bah, pour tout ça, cimetière, à musicien. Netinga boye, na poto, na osala peka musique, ils m'ont regardé. Na kota ba conservatoire, na sala pena makambo ezala ke lobby, so yuri banzela mususu yo mobi. Mais Dieu a combien? Donc c'est ça. Donc on a là que ça ba congolais, ba na monde entier que kotika na poto ezaka te cimetière. Et par exemple, moi comme moi, ils ont un avantage belé. Ah, musala tu es mamala, tant et Ophélie ça a vraiment un pototer. D'ailleurs, l'amour n'a tant aucun mamambon, bimi boyke mamambon, dans maman tout est en attend. C'est qu'au studio vous avez binonio sonenge botika laki, mais ça misus ba boy na vraiment participer. Non, ba misus ba boy ko participer en fait. Et ça intro ba ya misus ba yemba na bango. Bazaka kate que il faut aller au boaka. Programme na au boaka. Vous en prendre intro dans non ngai. De na au boaka da bango intro mata kilo mais ensemble. So moni ba vidéo zo réunion mona ba Impact baza ba petite sœur ba Joël bazali ça veut dire que les ensemble mais ngani ce qu'on a animateur ngani na boka ngo la phraseologie son amina landelaka oyo discours sali dis excusez-moi na lingana ya na kana kwena o place obetinga pena mitu efisinga mwandamo tumona ki onelinga Congo na chaîne okako osala audio lobiki na juli futa na nga bourse na juli bourse ko to lobeki des comptes final na nga mo utiliser ki ngwana ya solo ouais nga na landao première vidéo chana YouTube ton bokimi wana je m'excuse t'es bokimi otika la te so expliquer mon akini otikali ni mangote par le baki okimaki je m'excuse olobiki aujourd'hui des comptes final là est-ce que phraseologie lelo to lobaki na kino futamaki est-ce qu'on futama vraiment régulièrement pour que des comptes finaux à la poto. Est-ce que ça quand il faut na le bamba ouais comme ma palette tenga na tuni question parce que bato badile azana ndako ba mituna makipe na mituna bango ba beta makipe ba mabako nango toye le roi yo moza beto kenna na source ya to tuni phrase wana to tuni question. Non mais en fait musique na biso pe ya Congo yebi makam sunde koma ki ba poto za vraiment sauté ndi mama ba combattant phénomène combattant de comment mambo za vraiment sunde za la tête donc ba paye pesa za rapé sunde za la guité ke bo beta na bino yebi ko bénéficier il faut na boa kamutu na moko boye aux emprunts to na boa ki na ngai par exemple Jires Peugeot et ceux qui aiment sur la boîte qui n'a Fleury Mignon, la boîte qui junior c'est que Grand Paris à Keila Cavalli et aiment sur la boîte qui viendra Lopez et Sambi, ils aiment sur huile. Mais aiment sur un dingue système pour huiter. Mais le but est que les activités encore tu arrives à ministère tout ça dans la musique. Donc c'était comme ça. Mais ni ne poussait que d'abord le bac où ça des comptes au final ah. Non des comptes finaux c'est trop dire. Dans la baï bongo ça veut dire que batte belé bazo quand ça ka le phrase aye poto kaka le la ba memi au fait l'été. Na ki poto pour na boulot. Pour ba yebe que phrase de la ki na boulot, de ba memi na poto. Phrase de la ki na ba plus na bande ko cha, de ba memi pe na poto. Ceux qui aient écouté pour na ba orchestre bando voyager ba poto trop meilleur auto ata ba 4 poto d'ato yeki. Vous en prendre. Ceux qui na yé pour ba msusu mona zo komelo sali bo pona nini oza un gramme bo sani que phrase pas boraki phrase pas qui na ba roulage na e phrase pas qui na ba nzoto pete phrase pas qui na ba lokolo na e donc na contribuer qui et la conscience non le lolo bani que au trahir que aux huiles les lots de compte final non moral ne za calme non moral est cause à la ceux qui za calme c'est que ils a calme ceux qui n'ont pas la musique c'est ce qu'on a tiki quoi par contre des a calme mais le quoi n'a rejoindre des banques en musique ils en ont calme. Parce que papa zara père na biso. Eza ka moi na mo ba kiminda kuna bango malagi papa te. Ata papa aussi lika mo zara père ne. Pour histoire ba ko ça ba bi que phraseologie tsazo sala boye. Azalaki abando ko bo azalaki animateur à Fabregas. Et ko tikala ko changer te. Pour moi ya mzo aleke mo na zo boya bo sani ke tika utaki. Donc c'est ça. Est-il vrai que to comme on a besoin d'un asuka to chité na biso. Est-il vrai que Fabregas a simbisa qui fiche parcellaire ya maman na bango po bino ya poto bon wana na éviter bozo kitamo ba fuite tenga na mona ndete po na to lo ba vérité nga na mona ité et tombo wando ya moral na pesa bino garantie na bando ebisa bino to ko banga nini to ko maloba nini ebisa ki bino que po na yepe pour rassurer ko zonga na bino non mais ko ebisa biso ka keto betandule les sala
Et attends, voilà, Nabino mon quand on a oui. Et bois mais c'est un truc qui est musique. Voilà, phrasologie, merci à nous de répondre à Bissona dans la question. Donc comment la Bissona na morochité, donc tout comme la Bissona morasuka. Ouais, merci. Tout comme la Bissona suka. Na évité est-ce que phrase pas de parole na biso et pas na elenga Congo puis na la chaîne nyoso to na biso. Olo bani ni mono ya suka par rapport na Fabregas lelo. To kolo ba peut-être tant sous à kogisi tant sous rêve na. Olo bani pona e. Non mais eloko lo baka kezali que merci na papa c'est deux abo eza grâce na épée donc à part boulot mais eza grâce na ye donc nzamba accélérer ezangi na ye kaza papa faza toujours monter à monene tout ça bana mwana na ba caprice na ye mwana na makamu na ye donc faza la esprit aza monene aza la motema monene vraiment ya ko supporter makambo aza papa donc c'est lobby ce qui le lobby Fabrice ça en France aza posa na bino wa accompagner. Mais papa déjà les cas na TV abaki sala ngote. Non aka mutu. Mutashanda atiza ka nzambe we po changer lobby. To mo ile lo waze kwa changer. Alors ya osolisa profiter. Si mko jeza oya. Mais jeza ina onte na komi da ko ba bien pour na. Na ebité lobby pas ko changer ko za na posa la bino. Boza après ya se présenter. Après si vient nga Jacin Voulambo te père doublé. Les brigadiers n'a pas si mboté donc venangai donc toujours pour nanga donc Ricardo Zumbe les Bogards donc n'a pas si mboté Lydia Kankou Nadar Jonker maman vainqueur Lydia Kankou et ngai de na nagi papa na biwa na bike et aussi mbarati ce qui sali qui lié papa linga azana besna biso to boyata aza père na biso to boya mama papa bino service à papa no boyata mais nga natale père abende simbate. Question sur toi, Mbagi Roi David a le big bienvenue dans Djonga. Non, Roi David, Roi David est artiste, hein? Roi David est artiste, il est animateur, mais artiste. Bienvenue dans Djonga. Djonga peut la place, bateau bon état capable. Dans le lobby, hein? Roi David est artiste, il est animateur à Boaki. Il est artiste. Pour te chiter, est-ce que au bani pour la vidéo il y a bien affilé oyo asala ke mais ba c'est quand na cimetière te oyo pour kufa te oyo na cimetière mose ka ba kufi bosko yo so pour kufi kas pour ko na cimetière yo pour kufa donc c'est ça donc ngape na osepela na ngote nde na za so mutu mo aleki na te fa ba maïs Fabregas na linga ngote ni sauter na 40e étage na sauter na 40e étage te au moins na normal te na cheba pour yo na na cheba discours na est-ce que na normal na sauter na 40e étage pour parce que le vidéo na étage te yo kenende oki makinde na bimi normal de mutak bima téléphone on est kala geza gana ya yo ya zulu ya ngate na ebi pe mu ko téléphone toute dernière question na ligne yo tozo mona bino tout bo sangana sauf que na bino nyonso to mona ndeti yo zo bima lo leader pourquoi non ko bima lo leader te au moins na équipe tout au moins na pe mo comme tazalaka ça la peke bo kana kia te ko kana te mo na pe mo ko zalaka azo sala ke a motiver pe ba ya azamwa moko ka nemta bima ka motiver ba ya mais ngana ko na lo bateke ngande ndete toza ba ya biso tutu abanoko et to yebini to sala même so ngam ngaponga na Belgique na yem sous Paris pour na émission to pour na studio mais le bité ke ngana zaka phrase te même so ngane nazo motiver kaka azamwa est-ce que confirmer biso ba biso ke yo mama bota onde mutalongola kio ayako longola atindaki bato ba longola mais mama nga botanga asale makamwana te po mère wala na ye azap na Belgique mère na Belgique à Bruxelles Bruxelles na Belgique à quel moment ah Bruxelles à Belgique lo bon OK lo bon ve na nga soleil ngandia ma mère na nga Jean Lomboto agence soleil na pesi bango ba mbote phrasologie na bino ye yo bo soutenir toi na studio to bimisa bino mata kilo ba boyo na hiver j'ai froid j'ai mal au cœur aucun son de mata kilo ba boyo na hiver allez mata kilo yo allez mata kilo ba boyo na hiver j'ai froid j'ai mal au cœur ba boyo yo na langa na kisasa na ka malili motema pasi pas pique. Non, même pas. Yo sepelité. Attention à ginde wono ngo sepela. Attention à ginde wono ngo sepela. Nga sepela nini? A démissionné sans pourtant signaler.
a démissionné côté au Kimi oh on appelle si oh bambo te si kaza nopsia oh ba maman na Marlon on a ndenga banda lo Kimi non na Kimi voilà il s'appelle comme ça il s'appelle comme ça Phrasologie et mais c'est prison Makala ah bon te au côté ça va na prison Makala banani hein banani lo côté pas toi au côté ba côté c'est comme ça comme la confiance hein mais l'habitude na mikili bon tu na ça sauter mikili za da ulie kindoki mutu bat bot ntaka mboka batambola mbangu bando edo bengi président no parce que ça na sele ki audio na te awa audio za kitongo bokimaki na sele ki papa da bokimaki wana aya bokimaki non mais père za père toza mokili bobenganaki parce que tant aya posta ka la ville noa otala ka Villa Nova na biso light Villa Nova na biso village na toujours villageois magena faire partie sur na Villa Nova te na toujours villageois na koza mungala emso kemso so tiki emso vana na basankusu po so bata basankusu so na tiki basankusu na kemso ki quit na vana quit mais na zaka muta basankusu donc c'est ça Masidi na tous les questions à to clôture d'accord ndekono animateur Sabalo donc moi tamulaï azobela Sabala qui moi problème moi muke écoute mais na minute on avait comme déjà bien pas comme les la Facebook il y a sinon numéro non tant badalo la keno eza parmi bino moko na bino ndabo kele malade non Sabala za animateur akala et makamande za la musique eza monde mo besoin monde mo faut trop na mamba spirituel faut prier à trop chose à piquer il faut s'imbraquer si nyasto on est dans la musique ça va d'ailleurs ndima qu'est-ce qui c'est ça la musique eza attendez bokati tito yega bo tout le monde va fantir ah na timino boye tito za no boyo sepelité attention qui ndeko no ngo sepelate on a créé ce que ça lui de comprendre tout quand on a c'est ça qui ndeko on sepelate d'accord mais na bien et ça peut critique tout ça ba créer ça malobat attention qui ndeko no ngo sepela kaka yo sepelate pour ça ndeko noté donc c'est ça c'est pas tout parce que bien tous on a gâté pas d'autres musique parce que tous on a côté famille ya Fabregas soko sali mutu pasi to mutu kangisi na ba condition oya kutena ngwana il ngo sepe ba conditionné on de kona ko kutana ngo na ambassade fa justifier fa sala boya non eza kutu makambo wana te makambo bani na ngo lelo te prêtre makambo bandi lelo te makambo bana na ngo depuis mokile salama depuis bandu les zala batika na bango boy ils en ont basitaté donc c'est ça il est à l'aise dans sa peau voilà il se justifie convenablement par rapport à lui donc pour nous on peut que dire que bonne chance et bon vent à lui merci et phrasologie tout le monde a besoin de moi consulter les lots sur ba kuta phrasologie est-ce que tu as un mouvement, tu as le marquis, non, Villa Nova El Poto Ezali. En fait, Villa Nova El Poto Ezali, mais tu pas ça, boursier par dans la coin, c'est moi, c'est des clips, c'est des baquères, c'est pour qui et c'est une photo. Elle part à cause à la Zulu, il s'est vu qu'à toucher un poids. Mais ça, ça doit valider pour, mais ça doit bien, ça va valider pour Ibiba, la mission, on a tout. Donc, ça doit valider donc. Et le but est qu'il faut que mission je me suis dit que Zulu ou il Impact vous comprenez donc tout ça déjà validé donc tout ça mais tout ça pénalise na biso to kutana ka et le bon c'est ça combien de titres tout ça album wana banzembo ezali en fait pour ça la pe banzembo ezali mais tout ça pe na batu o ba contacter biso pour na banzembo so ba yi na biso banzembo bima na mais tout pe ça bango na intro mata kilo il y a le bosso na bobi selon moi single tout le ballon single moi oui single oh il va contacter na opesa numéro ezali pour na ba contact je sais numéro pesa ouais numéro ezali plus 33 60 58 44 837 plus 33 60 58 44 837 c'est ba bengi ba osola la bona WhatsApp ba conseil inda bien ma morphine ate roboa te po toujours ba lingala toza ba congolais donc to le bipe to fingi pe modute to le pe maba modute donc bo pe ça chance toza ba congolais toza batu donc c'est ça voilà c'est ça to comme na biso na suka na bae o nyoso ba contacter na numéro wana ba otombe na nana oyamba yo moko non mais atanga mo ngamo na oyamba ngamo WhatsApp ba to swipe na WhatsApp voilà WhatsApp na ya phrasologie ya ngo wana eza permanent na ba nyoso ba lingi ba soutenir Villa Nova El Paris Villa Nova El Poto El Poto El Paris donc bobenga na numéro wana o bozana yango
et au salabino bien. Merci Nayo Alain Salambi l'esprit, merci Nayo. Eh, ngapé na pesi Joël Salambi mbote. Voilà, to pesi bango tout bambote, to pesi mbote na Rémi Voima, Franck Mungulu Muzingo. Franck Mungulu Muzingo to pesi bambote to Richard Salambi Paris 115. To pe ngage bongo voilà, to pesi mbote na LB to Tom Silimière de Paris, Ours Blanc Junior Lissasi. To pesi bambote te 10 to combien sur la sous émission na habité Sokolo ba. Merci Patrick Massi des Arabino, tu as Patrick Massi dit. Phrasologie. Des fois te dit Selenga Congo TV. Comment tu as ensemble toujours. Merci pas nga. Comment va Emile? Hein? Viens nga Evan Tumba na Vex. Oh, mais on a vu nga. Ah, il faut boire. Viens nga Evan Tumba na Belgique. Ah, viens nga Evan Tumba na PC Mbote, on a vu nga to za kana ninga bakini wana wa ya. Atana banzembo na biso ninga Villa Nova za kana kati donc Evan Tumba avec Pichuna Amado. La salutation ya Aimé Dola. Nadia Mpaka, Tom Silimière, Junior Jingle, Ours de Paris. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup, Gino Botele, Rigen Paka, Gramayas, Napesi Bangobote, Pichukoar, Sambale Koar, Alain Tembe, Claude Tembe, évangéliste Alain Tembe, Napesi Trésor Bakala, Nick Cheta, Napesi Bangobote, Serson Doulé. Donc, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était un grand plaisir de partager ces petits moments avec vous. Vraiment, c'était votre artiste, musicien, talentueux, on peut dire ça comme ça. Merci. Et évoluant dans son coin, parce que vous avez une identité dans la minute, a évolué dans El Paris Villanova. Si c'est Villanova. On est en latin. Ah, Villanova. Ok, d'accord. Appelez-moi Mouké. Ah, Villanova, d'accord. Voilà. Villanova, Paris est le Paris. Donc, c'est-à-dire que on a besoin de soutenir talent. Jeunesse, il faut soutenir Bango. Tout ça, on a besoin de bino possibilité pour merci beaucoup, Junior Pai. Merci. Vraiment accès on a beaucoup tabo ya bo soutenir ndeko na bino mwana na bino tonton na bino ya na bino bo pesa phrasologie na bino Gauthier Bellé le roi d'Angleterre. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.